Père Noël a décidé naïe, comme tout adulte qui se respecte, à l'ali à la mouki à lobby, a fêté Noël na Kolwezi. À partir du 19 décembre 2025, Oyong Kingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un pack idéologie, bah vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, toloba kite. Papa Noël anakuya. CAA Mojalisi. Yabina ngo bolinga bina folinga la journal la peuple mbote na bino nyonso tofungoli basonga so pona hotel semno ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki président ya commission ya Union africaine Mohamed Ali Youssouf oyo azan na visite officielle na ville province ya Kinshasa ensemble ya balobela ki guerre ya agression oyo RDC aza victime pe batalisaki ndenge nini Union africaine akoki ko accompagner RDC na ba effort oyo ezali kosalema na cadre ya processus ya Doha pe ya Washington to poursuivre basango na biso pona otesa mino ndenge na Assemblée nationale bosengeli koyeba ke série ya ba audition et kobaki jeudi 18 décembre na commission permanente de défense et sécurité ya Assemblée nationale oyo ayoka kibongo te membre ya gouvernement ya Soumino Héritier Mapine mais pesi mino ma détail. Série ya audition ezali kokoba na ba commission ya Assemblée nationale jeudi 18 décembre 2025 commission permanente défense sécurité ya Assemblée nationale ba yambaki deux membres ya gouvernement Judith Suminwa bango babengamaki pona ko répondre à ba question par rapport ya secteur na bango ndenge ezalaki soulevé et pa ya ba honorable députés nationaux na tango ya plénière ya liboso azalaki auditionné pendant la journée ezalaki ministre ya mine alobelaki question relative ya sécurité ba site minier na mboka na biso pe insécurité oyo ezali komona na kuna mingi penza na exploitation illégale ya ba minerais liboso ya ba question ya malonga oyo ezalaki soulevé et pa ya ba élu du peuple Watum Kabamba a sollicité qui report il y a 48 heures pour na ko préparer bien ba élément ya ba réponse na ye liboso ya ba violence oyo ezali ko salema na partie orientale ya République démocratique du Congo mingi penza na ba province ya Nord pe Sud Kivu ba massacre oyo ezali ko salema na ngambu ya armée rwandaise na nzela ya ba AFC M23 ba députés nationaux ba lingaki ko s'assurer na régularité ya paiement ya ba prime spéciale ya ba militaire na cadre wana nde ba bengaki ministre ya finance Doudou Fwambali Koundé po azala auditionné pona koyoka vice-président ya commission oyo honorable Carline Zanzou ministre a répondaki na ba préoccupation nyonso ezalaki soulevé et pa ya ba élu ya peuple na tango ya audition na ye esalemaki a huis clos ba conclusion ya rapport oyo ezali réservé na plénière ndenge règlement intérieur ezali kotalisa ba députés nationaux membres ya commission défense et sécurité bazwaki reporté pendant période ya ba vacances parlementaires bango bazali ko compter kokoba na ba audition mosusu mokolo ya samedi elongo na vice premier ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liao. Dans la primature, au Sénégal, que premier ministre Judith Suminwa a présidé qui jeudi 18 décembre, na primature réunion, il y a cadre dialogue public privé, oyo, et Sangisa Kibongo, membre, il y a gouvernement, responsable, il y a fait Nathalie Kaila, héritier, ma pine basée pour la compte info linga. Premier ministre Judith Suminwa a présidé qu'une primature, réunion ya cadre, ya dialogue public-privé, où il s'engage qui va membre ya gouvernement, ba responsable ya fédération des entreprises du Congo, rencontre Oyo Ezana cadre, ya dynamique, ya concertation permanente, Oyo Ezali ko pousse mana chef exécutif pour na amélioration Oyo Ezali bongo koko na climat des affaires na République démocratique du Congo. Premier ministre Kazala qui entouré na ba membre mususu ya gouvernement, loko la vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, ministre d'État, ministre ya plan, ministre ya finance, puis ministre ya santé, ministre ya commerce extérieur, ministre ya emploi, puis ministre ya mine, ministre ya portefeuille, puis lisusu vice-ministre ya budget. Na suka ya réunion, président ya FEC Robert Mulumba Kalombo akumisaki bokutani oyo pe a rappelé eza na cadre ya mécanisme ya concertation oyo est mis en place. Premier ministre aye ko évaluer ba opérateur économique pe évolution ya climat des affaires
atalisi ke oyo ezali kozelama na secteur privé ezali mingi penza na mise en œuvre effective ya ba réforme oyo ezali engagé epai ya gouvernement na objectif ya stimuler investissement pe ko soutenir croissance économique boye kozelama ezali na cadre ezali ko permettre ko matérialiser concrètement climat des affaires RDC lokola baromètre ya 2023 attribué na score ya 37% oyo esatisfaisaki batute kasi nécessité ya dialogue direct pour na ko identifier pe ko fonctionner président ya FEC à reconnaître volonté politique clairement exprimée et pas ya gouvernement pe a commissi ba défi na application ba réforme sur terrain alobi tozali ko constater volonté na ngambu ya gouvernement kasi mo ba difficulté mususu oyo ezali komonana esengeli ba réforme esalema selon FEC premier ministre Judith Suminwa a prêté oreille na ba préoccupation ya secteur privé pe azwin ba engagement nyonso ya komema ba réponse rapide pe adapté boye premier ministre ayoki bango ndenge batu nyonso ya FEC batalisi réunion oyo ya cadre ya dialogue public privé et confirmer détermination ya gouvernement ya kokoba na climat ya confiance durable entre ba opérateurs économiques ndenge pilier ya programme d'action ya gouvernement 2024-2028 ezali kotalisa cadre ya concertation oyo ezali levier stratégique pour na encourager investissement pe ko renforcer compétitivité ya entreprise pe ko soutenir relance durable ya économie nationale. Car cela primature Simba que Premier ministre Judith Suminwa a procédé qui jeudi 18 décembre na ouverture ya journée de réflexion organisée na chambre ya commerce américaine na RDC en collaboration na ambassade ya États-Unis na République démocratique du Congo. Nathalie Kala Kapenda et le tema pine bazali kuna na konta info lingala. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé que jeudi électé na ouverture ya journée ya réflexion ya haut niveau organisée dans chambre de commerce américaine na collaboration na ambassade ya États-Unis na République démocratique du Congo bokutani oyo ezalaki placé sous le haut patronage ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accès na thème partenariat RDC-USA ba défi ba opportunité pe nouvelle dynamique ya investissement yango ezali ko viser ko kolisa dialogue économique entre RDC na Washington. Initiative oyo ezali prolongement ya forum économique ya investissement mingi USA RDC oyo esalemaki na Washington na mois octobre euti koleka yango etalisi volonté ba mboka nyonso mibale ko pesa suite moko ya malonga na ba engagement pe ba échange stratégique oyo ezwamaki na rendez-vous yango na maloba na ye premier ministre a rappelé partenariat entre RDC na États-Unis ezali ko se reposer na conviction partagée ya investissement privé responsable oyo ezali moteur moko ya makasi pour na croissance économique pe innovation création ya ba emploi moko durable. Judith Suminwa atalisi détermination ya gouvernement na ye ya kokolisa ba réforme structurelle mingi na matière ya stabilité macroéconomique, gouvernance, amélioration ya climat des affaires, pe sécurisation ya environnement juridique pe investissement, pe ya lutte contre la corruption. A abordaki question sécuritaire chef ya gouvernement a commissi signature ya accord ya Washington entre Rwanda, RDC pe États-Unis. Pe atalisi esengo ya gouvernement ya RDC pour na accord oyo ezali signal moko ya malonga na ngambo na ye représentant ya AmCham Yannick Sukamunu atalisi importance ya nouvelle dynamique oyo na ngambo mosusu ambassadrice ya États-Unis Lucie Tamlin atalisi confiance ya mboka na ye na potentiel économique ya République démocratique du Congo. Dynamique ya coopération oyo ezali renforcée na programme d'action ya gouvernement 2024-2028. Panel oyo ezali kotalisa ba intervention ba ministre ya plan ya finance ya économie numérique pe ya acteurs ebele ya secteur privé oyo bazali ko participer na milulu oyo pe président ya fédération des entreprises du Congo. Merci à vous. Na somususu otengeli koyeba ke ba chef traditionnel ya République démocratique du Congo bakutana ki jeudi 18 décembre na ministre en charge ya ba affaires foncières Onej Stele kuna balobela ki kozanga ko modifier ba loi coutumière malgré adoption ya mobeko na yango oyo ezali bongo kolobela bongo régime général ya ba bien foncier immobilier pe ya sûreté nyonso et le kaki kuna na musée national République démocratique du Congo. Christian Kengebe.
chef traditionnel bakani kotelema pona kobatela ba droit coutumier bango nyonso bazalaki rassuré epai ya ministre ya ba affaires foncières Oninge Nsele na cérémonie oyo esalemaki na musée national ya République démocratique du Congo. Na maloba na ye, ministre ya ba affaires foncières atalisi que réforme foncière oyo euti kozala adopté na 2025 ba adapté yango kaka na ba loi historique pe na ba réalité ya lelo kasi ba loi coutumière ezalaki touché te ndakisa ba article oyo ezali ko protéger ba droit ya ba chef coutumier na gestion ya mabele ya bankoko ezalaki maintenu na ngambo mosusu ministre atalisi que ba innovation ezali lokola mise en place ya ba commission mixte oyo ezali ko associer l'état na ba chef coutumier pona ko traiter ba conflit foncier ezwaki ye maloba sa majesté Fumodifi Mantinu roi Congo oyo azali bongo président ya Konatese atalisaki ke bokutani oyo ezalaki pona kolongola mwa kobanga oyo emonanaki tango mopeko ezalaki adopté na parlement. Alobi na biso boy oyo etali mabele ya bokoko tobanga te na kati ya mibeko oyo ya loi oyo eza koya ekomami. Alobi pe te oyo esengi exécution na yango na kati ya ministère na ye commission moke kosalema tokozala pe na kati po tolandela ndenge mibeko oyo etali mabele ya bakoko mabele ya bachwa mabele oyo nyonso nzambe apesaki na bakongole mibeko nango ivanda esika tosuki na ye yango wana ye mpe azali mwana tobengi mwana bamfumu yango mwana apesi assurance lokola mpe chef de l'état ayoki biso esika mobeko wana ekobimela bapesi mpe makasi bapesa mpe biso makasi mpo esika yango ekitelaka nde esika pasi ezalaka loi ezalaka problème te mais esika ekitelaka nde esika bitumba ezalaka lokola ye alobi aza na biso elongo toza na ye elongo na ngambo mosusu chef Nembalemba a reconnaître que kanda ya ba chef coutumier ekokaki kotalisama na ba manifestation liposo ya ba institution kasi lokola bakutani na mokolo ya mabele. Ministre ya ba affaires foncières Mama Oninge Nsele nde na occasion asengi na ba chef coutumier ba pesa ye valeur pe ba soutenir ye bosimba pe boyebake bokutani oyo ezalaki vraiment occasion pour na ba chef coutumier ya RDC bazwa vraiment ba éclairage na source et pas na ye moko ministre Oninge Nsele pour confusion ezala lisusu te. Honorable Mao Twene Eli ya Selembao akitaki lisusu na terrain weekend et l'équipe na ko superviser misala ya kirage ya rivière Kalamu na ba quartier ya Selembao Christian Kangebeni héritier Mapindemi. Papa Selembao, honorable Mao Twene Elia Selembao, oyo bana Selembao bazali kobenga le responsable, azali kolala te, azali pe kokanga maboko te. Weekend eleki akitaki lisusu na terrain, toujours na objectif ya ko superviser misala ya curage ya rivière Kalamu, oyo ezali kosalema na ba quartier lokola Pululumbambu pe quartier Kalunga. Bana komini ya Selembao basepela ki makasi balobi Mao Twene azali vraiment molobeli na bango alingi bien-être ya population oyo apesaki confiance oyo atindaki na assemblée provinciale. Honorable Mao Twene alingi te bana Selembao balela esengo ya bana Selembao ezali vraiment honorable Mao Twene du le responsable azali mutu ya terrain to sepeli komona papa oyo parce que to vanza bambule belé batu bakwei batu bacholi ya mwana komona yebo epesi biso esengo tozana ba base biso nyoso to soutenir papa o pa kende liboso kama pambo lezolanda elanda ye mokote elanda mwasi na ye elanda bana na ye pe famille na libota na ye mobimba osimba pe boyebake honorable Mao Twene alingi eloko mokote eleka au hasard nyonso esengeli esalema kitoko rivière Kalamu soki ezali curé et ko éviter ba inondation ya ndenge na ndenge pona bana commune ya Selembao. Awa honorable Mao Twene azali kosala mosala azali kolala te azali kokanga lisu te mvula enoka te. Papa Selembao papa les responsables azali toujours na terrain. Awa bozali komona ye misusu bazali wapi tozali kaka komituna.
Na so mususu bosengali koyeba ke numéro 1 ya Sensap le top manager Junior Mata Melanga alobelaki gestion ya ba risque pe système ya contrôle interne ko baksa système ya management ya qualité lokola levier ya différenciation ya performance pe ya bonne gouvernance nyonso elekaki bongo na conférence annuelle ya service au public bolanda ba détail. Na contexte oyo ba organisation publique bengami ko se moderniser pona ko renforcer ba performance pe ko kolisa confiance ya ba citoyen nde top manager Junior Mata Melanga atiaki na lumière 3 piliers essentiels tomoni bongo gestion ya ba risque système ya contrôle interne pe système ya management ya qualité pona ye ba dispositif ezali ba simple outil technique kasi ezali ba véritable levier ya différenciation ya ba performance ya bonne gouvernance ya ngonde ezali kosanga na ba organisation na biso ezala pona pays ba département ministériel ba administration ba entreprise ba établissement ba projet pe ba politique publique gestion ya ba risque ezali lelo selon top manager Junior Mata élément moko ya makasi na gouvernance moderne ba organisation publique ba bengami ko sala ba cartographie ya ba risque pe ko définir ba point ya ba contrôle na ko opéraka ba reporting ya ba surveillance cristallisée ya ba manuel ya ba procédure ko tia système ya contrôle interne et ko permettre na ba organisation ko sala na maîtrise ya ba activité ya ba risque bongo système ya management ya qualité ezali inspiré na norme ISO 9001 oyo ezali ko viser kotalisa chaîne ya valeur bosimba pe boyeba ke établissement ya échelle ya ba valeur na gouvernance publique ezali kouta na gestion ya ba risque ya ba organisation pe mise en œuvre ya système ya contrôle interne ya makasi selon le top manager wanande ezali ba véritable facteur oyo ezali kolimbola mosala kitoko ya Sensap yango nde ezali kosala ba prix pe ba trophée etonda na vitrine na ye mosala ya le top manager Junior Mata ezali komona na vraiment na miso. Fondation Lona na impulsion ya présidente ya Fondation Denis Nyakero Tshisekedi ya honora kibongo engagement na envers ba jeune ya Izam wapi epai dimanche nyonso esalemaki dimanche 14 décembre 2025 ba salisa kibongo concours pona octroi ya 300 bourses spéciales na Institut supérieur des arts et métiers Izam na mokuse précisément kun awa na ville province ya Kinshasa. Stéphanas Kande, Nathalie Kaila Kapinda. Fondation Lona Nabokasi ya présidente na yango distinguée première dame Denis Nyakero Tshisekedi a honoré engagement oyo azwa kibongo na Izam dimanche concours ya octroi ya 300 bourses spécialisées ezalaki bongo organisé à peu près plus de 2300 étudiantes mobilisées na journée oyo na ambition pe enthousiasme pour na ko remporter bourse d'études oyo ba lauréat oyo bakozala sélectionné na concours oyo baza na garantie ya kozwa bourse d'études oyo ezalaki destiné na 2 catégories ya ba étudiantes. Première année, pe ba étudiant ya sourd-muet oyo bazalaka awa na Izam. Choix oyo eza ko refléter volonté claire ya ko promouvoir équité, inclusion, pe ko soutenir ba plus vulnérables. Le test a été plutôt simple pour moi. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Mais je me suis bien débrouillée. Je pense que je pourrais réussir si Dieu me fait grâce, bien sûr. En tout cas, ça s'est très bien passé. Et puis, il y avait au moins... Il n'y avait pas assez de questions difficiles, en tout cas. On s'est bien débrouillé. Je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué, mais quand même, c'était facile. Normalement, c'est bien passé par la grâce de Dieu. Ça va. J'espère me retrouver parmi les 300 candidats qui seront sélectionnés pour la bourse de notre maman. Ce que je peux dire, un mot de remerciement à notre maman.
Que Dieu la bénisse et qu'elle lui donne encore des opportunités à la prochaine de faire ça aussi pour les autres personnes parce que c'est quelque chose qui nous facilite la tâche. C'est une bonne chose pour nous. En tout cas, on vous dit merci beaucoup maman pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. ndenge moko ya baparticipant alobi ezalaki promesse ya maman Denis Nyakero Tshisekedi lelo ekomi bongo réalité na initiative oyo Fondation Lona a réaffirmé conviction oyo aza na yango ya ko investir na éducation pe ko investir lisusu na ba future créatrice technicienne pe leader oyo bako construire République démocratique du Congo ya lobi. Vision et extension ya ville ya Kinshasa na commune urbano rural ya Maluku eza penza na esengo makasi surtout na ba notable ya Maluku boyoka Brejo engali moko ya ba notable pe secrétaire exécutif provincial ya ICO ville ya Kinshasa nga lobi na micro ya Igon Tingi pe Fabrice Ndundu. Gouvernement ya République démocratique du Congo, bazali bongo kokana extension ya ville ya Kinshasa na commune urbano-rural ya Maluku. Likanisi oyo ezali kopesa esengo na ndenge ya kosakana te, pamba te ville ya Kinshasa esengeli ezala kaka na ngambu moko te, bato bazali kosala marche kaka esika moko kobanda tongo kino pokwa. Likanisi oyo ezali kosepelisa pe mingi ba notable ya commune urbano-rural ya Maluku. La secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa, Brejo engali Firi Obama, les grands notables ya commune ya Maluku atalisi esengo na ye. Yango tozo lancer message na mokonzi ya mboka ke biso peuple toza na sima na ye pona social, surtout biso awa na commune ya Maluku na projet oyo ezoya ya extension ya ville province de Kinshasa oyo bazoya pona kotonga industrie ba ménage oyo kozala pe na kotia social ya peuple congolais kimia o bakotongela biso ba izini ya minene bakotongela biso hôpital général ba stade yango tozozela pona extension ya ville province de Kinshasa maboko na biso ezali ya kofongwama tozotambola na ba quartier nyonso tu pona ko lancer message que ndenge extension ya ville province de Kinshasa ezoya biso na kati ya commune ya Maluku maboko na biso ezali polele tozo yambango pona koloba ke bakota basala misala poza pona développement ya peuple congolais en particulier ya bana ya Maluku yango na sengi bana nyonso ya Maluku ba notable nyonso ba mama ba papa tozala na sima ya extension ya ville province de Kinshasa oyo mokonza mboka autai ko lancer ba pesi bango mikanda officiellement totia bango maboko to accompagner bango pour misala ekende liboso. Est-ce que vous savez na extension ya ville province de Kinshasa? Nyonso wana etalisi esengo kaka ya bana commune ya Maluku te kasi ya ville ya Kinshasa pe ya RDC mobimba oyo balobi longoni ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo likanisi oyo ezali malamu po na kolongola bato nyonso ebele esika moko bapanzana ville ya Kinshasa ezala monene kitoko elengi po na kovivre. Likambo etali insalubrité na bawenze ekomi penza lumomesano ba reporter ya info lingala ba beta ki tour na marché Makongo la commune ya Lemba bola na etali nango elongo na Christian Kiangebeni. Insalubrité na ville ya Kinshasa ekomi na yango lokola momesano bato bazali kovanda na salité pe ekomi normal malgré appel ya chef de l'État oyo a lancé dernièrement pona kobelela likambo etali bosoto na ville ya Kinshasa ya kokamwa ezali même bisika oyo esengeli ezala aseni mutu ya ko asenir yango azali komona na te ba marché ya ville ya Kinshasa lelo ekoma na yango ba dépotoir ya bosoto awa tozana marché Makongo na commune ya Lemba bino moko botala ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna pona kotalisa bino degré ya bosoto oyo ezali kuna même bateki oyo batekaka bazali exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge balobi bafutaka ba taxe na bango en bonne et due forme kasi marché oyo ezali ya senité baebite misolo bafutaka soki ezala kapona nini otala bosoto boye bato bazana ba toilette nzinga nzinga bafongolaka yango po salité et
se déverser pene wana boye ba mai ebele ezali ya kovanda salite ezali wana solo lokola kaka ezali toilette nzoka ezali wenze esika bato bavandaka kobanda tongo ti pokwa bazali kolia bazali komela bref bazali kovivre na environnement moko ezali vraiment pollué na likambo etali salite boye marché makongo ezali komérité boye te ndenge bateki balobi tango bamonaki ba reporter ya Info Lingala twana salite makasi tala wenze banzete salite bazozwa mbongo eloma malonga wenze salama ezate donc basala tuta bamesa wenze kufi batol ezozokisa batu bazuzu bambongo bamama te bamama nde bafandi ma place wana botelemi malamu mpo mbula ebete so mbula ebeti awa na bato moya kolekesa te tala salite na sa mesa sala ozofutama otala na sa mesana silime mpe salite wana solo ezali vraiment mpona bakaniveau oyo bamama ya wenze na bandako eza zingazinga soki badale na bango etondi balekisa yango kaka na terase ya moke oyo songa na pase na bakonzi batrouvele biso solution na wenze oyo po eza grand marché ya terminus apart yango wenze mosusu eza te na wenze ya terminus chef à wenze chaque jour akozwa 2500 à chacun mais tala salite nde baotika yango atiki salite desordre akobeta 1 mois po alingaka salite nda moko tala nde bana babuka wenze tande eza oui tozoteka tozopesa moko chaque jour 1000 francs et chaque samedi topesa lisusu 1000 francs lokola 2000 chaque samedi mais par jour topesaka 1000 francs ya ticket ata toteki te me basenga kaka mais wenze eza tellement salite bazobongisa wenze te na mbongo mpe ya poubele tozopesa mais biso nde tozofute moso moto ya poubele aye tobakisi lisusu mbongo topesi tobanzi ke ba autorité ya ville babeta sete na ba différents marchés ya ville ya Kinshasa marché ezali esika bato bazali kosomba pe koteka boni ko vivre na bosoto boye lokola bato oyo bazali obligé kaka ya kokoba boye ezali malamu te to sala quelque chose milliers bato bavandi milliers bato bazali koteka ezala vraiment asini marché makongo bourgmestre ya commune ya Lemba tala ndenge ezali pasi pe mawa CAA azongi déjà bafole na ye po na Kinshasa kolozi bolo na badetail. Noël a décidé na ye comme tout adulte qui se respecte alali à la munki à lobby a fêté na Noël na Kolwezi di à partir le 19 décembre 2025 Oyonkingo compagnie africaine d'aviation CAA a zongi avec un pack pays idéologie ba vol na ye à destination Kinshasa Kolwezi Père Noël au lobby nini batoto ya Kolwezi ni kuna kuya sawa Kinshasa Kolwezi à partir le 19 décembre na CAA oh toloba kite Papa Noël anakuya CAA mojalisi Potifa pesa potopota kitoko atoza mukolo yope okoki komela yango Potifa encore et toujours oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire ebe na santé kitoko boye olesaka ye nini aliaka Potifa soka ba mama nyonso batimbe ya Potifa potopoto kitoko mpona ba bébé pro mama ye soma ye mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Potifa protéine vitamine énergie azama yele na classe abelaka te alembaka te ba mama félicitations na bokoneri bana Potifa facile à digérer et nourrissant ezana protéine vitamine et énergie bébé na yo kitoko ninyo esaka ba ba ingaka ngo santé kitoko nzoto makasi matemi disa mama letsa mwana sukana mbimbi oye sukana mbimbi wabusa Potifa pour bébé tozana communiqué écologique awa bolanda lecture nango Famille Mubuchu elongona honorable John Muyamba Ngov bazana mawa kwebisa na bandeko baninga pe baibe na bango nyonso liwa ya mwana ndeko pe belle-sœur na bango Bibish Mubuchu Muzunga épouse ya Manjolo Papa Ngov ye akufaki depuis le 12 décembre 2025 boye programme ya matanga ezali boye dimanche 21 décembre 2025 veillée mortuaire et kosalema na salle polyvalente Elisao oyo ezwami na 10e rue commune ya Limité industrielle sur Petit Boulevard mokolo ya lundi
22 décembre 2025 na ngonga ya 9h30 levé à corps ekosalema na morgue ya cinquantenaire oyo recueillement ekosalema na salle polyvalente Elisao toujours na limité 10e rue Petit Boulevard na ngonga ya 11h30 nde nzoto ya mowei ekokende na nécropole entre ciel et terre oyo ezwami na commune ya Nsele na ngonga ya 14h30 peine de consolation na salle polyvalente Elisao na commune ya Limete tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Mobutu Mozunga Ibish. En tout cas, journal à peu pour la peuple et à vendredi 19 décembre 2025 yango et komina suka ceux qui vous sepela kinango bo pesa merci na Christian Kiangebeni oyo azalaki na sima caméra en même temps yende muto a monté journal oyo info linga les aka supervisé et pas ya héritier mapinem bande kopoti kala malam au revoir. Noël a décidé naïe comme tout adulte qui se respecte à l'ali à la monki à lobby a fêté Noël na Kolwezi di à partir du 19 décembre 2025 Oyong Kingo compagnie africaine d'aviation CAA a zongé avec un pack idéologie ba vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi Père Noël au lobby nini batoto ya Kolwezi ni kuna kuya sawa Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA oh toloba kité Papa Noël anakuya CAA Mojalisi